toza moko zamba pesi kaka moko tobotamaka suka nango pe toyebi eske tokokoma lobi peut-être yango esengi comportement ezala propre bapeti nanga zembogo eza ya bino nalenga bino yango naza kokoze bino bozwango na ndenga fote boza kokola mpe kotuna nini nango bavie bakosala utiliser berer na biso comme leçon po accusation yango te solution ma boys and girls esengi moko na bino azwa décision ya vie na ye mais boyokaka soki mikolo bakoloba ya bien bozwi ya mabe bobwakisaka bobosana te toza bana mboka moko me na pays ya bapaya boyokaka bapeti boyokaka boyokaka bapeti boyokaka boyokaka bapeti boyokaka boyokaka bapeti nanga boyokaka kosangana na biso ekosala bien toi diviser yango tosala rien my boys and girls we need you na kati ya communauté pas à côté tokoloba vérité kokosa te respect na mututu eza obligé pauvre eza réalité sans tricage yango esengi vraiment koyokelaka mutu aleki yo na age veli mukolo munogelumbaka solo soki akoloba me makambo yango ya solo ankolo kote nespoir bagene po tozonga na nzela oyo tobunga kala culture ezalaki naturel lelo tobunga nzela ekoma artificiel bapeti na nzela bakoma babandi officiel boyokaka bapeti boyokaka boyokaka bapeti boyokaka boyokaka bapeti boyokaka boyokaka bapeti nanga boyokaka bapapa bamama bayaya bamasa tobatela génération bana na biso bango nde bafitir totya stricture na bavi na bango po baresir pona éducation toteya bango pona progression tosunga bango na baactivité na bango toguide bango biso nde bavola na bango sokake na gauche ozongisie tout droit sokake na droite ozongisie tout droit tobosana te bango mpe baza na droit papa moboti mama moboti chaque bénéfice eza mbonga bana ji donc tokotelango likelemba tokangango lokola kumba toboyi kutu kofongola bana na biso mikende baza konyokwama na kati ya poto tolingaka bana na biso tolingaka botosaka bapeti botosaka